Téléspectateurs, bonjour partout. Vous êtes connectés sur EHP Média. Eh bien, je suis déjà là. Votre Jemima Ibele, la giga de la presse congolaise. Je suis là pour le compte de votre émission Micro Libre. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Yannick Dindo. Hein, on l'appelle Yogo. Donc, le fils de Papa Napsodi de Yongo qui nous a déjà quitté paix à son âme. Alors, naïe toko sol un peu sur parcours naïe. Alors, Adam Armebela Koloba sur vie naïe artistique. Alors, la carrière naïe musicale. Toko betango na EHP Média. Mais avant de recevoir, je dis d'abord merci à Kevin Kanza, celui qui est derrière la caméra. Et merci à notre maman GH qui nous donne toujours l'opportunité de faire bien ce travail. Et à notre cordon, équipe Bumba, toute l'équipe EHP Média de loin de partout. Je vous salue. Voilà, je dis encore merci à Jibe Kumaluta, le pétrolier de Dallas. Liboko épais, ça n'a jamais bakatango. Voilà la main électrique. Et je n'oublie pas maman Espé na Hollande, tontine Clara. Na Hollande, ça lit bien. Déjà, na côte salanga dindo. Yannick Dindo Yogo, ça lit bien, yaya. Voilà, tozawana Yannick Dindo. Moi, na ya Dindo Yongo, ouais, papa bon. Ouais, ça va, ma soeur, bébé de la presse. Balbi yo legi ba fi tout basala, ça n'engage que moi. Moi ba fi tout basala ba mission YouTube, internet, l'intelligence, na beauté, na taille, na lobé, les douceurs wapi. Souka. Merci beaucoup Yannick Dindo. Yo pena na site yo faut zala. Ngana na mokonza site te mais mokonza site fa yeba ke 100 yo na site matro. Merci beaucoup. Et au canipe maman EHP, Yannick Nazio lelo na lukio moi trop Nazio parce que musala o esenga kwa pena ko kuta na pas invité au beta masolo blomi balé. Yannick vous connaissez pas d'idée la coste parcours au banda. Ouais, merci d'abord. On a sinon Nzambe yada mettre à temps en circonstance. On a sinon merci parce que sangi bisu sous lelo. Na s'excuser non avant de répondre à la question non parce qu'il fallait déjà tout tourner mission mo boy. Na zo ki contretemps non ba fanatique na ngai na ya site oyo na ya journaliste na biso ki toko bo excuser nga. Donc on pena bébé de la presse na banda pena musique na parler nan pour papa na nga zagi nanu artiste Dindo Yogo pe à son âme. Na banda musique na parler donc vers zagi so ba répéter ba si singam na kanga ba instrument. Ce que yagi instrument micro papa biso yembela ngana no tinga mangora mwana bandi goye makoko na biso so aye innocent pe à son âme so aye mo gagné yo longwani wana mwana lungu na tiki ben instrument à part après tant to longwana yo bikara e komi mama ba école na ba école ndeso ba to bimi école na 17h to ki école mo zaina yolo na quartier na biso yolo na maker to bundu ganga mo mso sangana ba massa to yemba banzema ba orchestre batu et à part après venanga mo bisinga pétion za na timbre bien o zambriema faut le orchestre. Après, on a remonté à l'orchestre, il y a un quartier, il y a un makala, il y a Mombele, il y a un massana, bidozer. Mais il y a un orchestre, il y a lemba. Et pas mon moment, il y a guitare, na tas bolingo, Clara Bola. Il y a un orchestre, il y a un salle pétan, il y a 5 ans d'orchestre. Il y a une interprétation, il y a un makala. Petit jour, massa, il y a lemba, il y a un rep, na lemba, venanga lola, longolinga pe, tourmo fan na ye, na lemba. Ba massa lemba babi ya yuso ko mona lemba ozaka no mona yolo meto zona lemba ko mona lemba est-ce que you know zano ya la vignora te ngati ngane na bulone boy na bule na wenge na bule ba la vignora na te bisinga te ya il faut kanga no secteur monde ande ozaka emi sola bien kanga sous secteur beta na la vignora ça le sous bien et après ni na yazo initiative on a jour moto ya répétition et à la vignora et pas frère Christian comme un frère à bon orchestre. Donc tout hier wana ba mission tout ba longwaka à l'époque na yebi ba DVD ba masebele bele bazaka na ba longwe orchestre tikala kana venanga mora beta na venanga na quartier la te Kabobo Sarbatino yem tatikala chef d'orchestre na kutapeka yena ba massa msusu ba double CD na kuti bango wana tomba lobika test jour en so na yebi sobike bat ba okamwa mais le solo na beta to ya belé mais bazoka 3 personnes parce qu'on a 3 personnes bébé la presse tout na nana yo bazanga bazui massa nanga papa Fabrigaz sirana tondo benge étudiant pour ando yana ba uniforme ando tanga aina 5e fois matasi maestro te ale ka pepa d'avenir nini oh na l'avenir to zala na l'avenir massa nanga to sala test ba te belé mais bazwa 3 personnes bazwa ngai Yannick Dindo bazui massa nanga mo ye par moi en orchestre na mo beta ba interprétation je respire bazui na biso misatu na massa na ngai Fabrice bando benge étudiant pour jour ya sa test ça sera na complet uniforme mbatsa noir en chemise à pembe
On comprend. Donc bazwa biso misato wana na orchestre. Tant que ça la linda ngam na ya na danse linda na orchestre wana. J'espère que tant moni biso to préparer ba générique. Naza chanteur mo na on peut sa danse côté animation peut so créer ça na pesi na danse. Donc ngam na ya na danse wana linda wakafwa. Tant na sala test sko ngam na suki sa na test na bina danse wana. Dakunda zalate ba bengi ba petit moyen na danse mo ba tout public mo bimalro ye bien. Mais sur le public est capté ka tant na obina. Et ça là qui na kota mouvement to sali linda to sali premier clip na biso moto salara boye to ça na s'échanger to la ta ba pempe mais ça flou ba boye ngo ba bité et là on a bien mes clips est bien té les frères Christian yo bandela clip to ça clip mo na fond noir to la ta ba noir donc er na longwe siko pas dakumuda na 2011 ndena yo kota siko pas venir nga Didier Lacoste 1000 esprit place au kutinga na zana otoka boye po bana ba Gaël ba Jessie ba Andrea balia. Pourquoi ni choix ya Didier Lacoste na tana na ebipe ba Ferrego la pe bazala qui déjà ba misam ne ba fali pour pas ce que choix ya Didier Lacoste pourquoi ni bon choix na parce que na visa na nous tant nazare pas dakumuda na chanteur quand na voix na ngona emba pas Didier Lacoste mais tellement vena biso dakumuda na promouvoir ka générique ba massa ba remettre ko se moquer nanga on danseur on danseur. Parce que comment ça n'a pas si? Parce qu'on a tellement bien habité. Nous n'avons pas vu. Azane pena mir. Ayemba na yema. Azane pena mir bena na chanter. Parce que nous avons Luka et pas grand chanteur moroboye. Na vanda sou na ye pour na vandi sa intelligence, na sagesse, na maturité, na voix, na corde vocale na na zanango. Et na tala orchestre tout. À l'époque où on a longé pas vu wana, orchestre msune fungwa mité. Orchestre msune e fungwa mi mais ana na kosu. Lacoste aya avant quand ça fait rigoler. Wana tant na c'est pas frère Christian. Wana ba 2006 tant to kotisika. Bon qu'est-ce que msune fungwa mité. Wana to so totali vena biso wana longwe pas vena biso Kofi azana no kuna osala ba nzembo. Wana nani? Vena biso mo ba longwe pas Kofi. Fait rigoler. Te vena biso mo boye. Fali pour wana non azana kuna pas verambo. Wana tant comment fali pour pas passer Yannick. Te omoni tolinga so tanga bakoma batute po tanga comme on nenga bien batu so bakena on nenga mabe polémique comme mabe on comprend vena biso na wana sana wana orchestre wana no faire o falina basel orchestre te wana bazana n'est pas battu et tant ce côté yo comme na boule qui na comme ce qu'on a kanda ce côté faut ba yeba voix nanga to yemba banzeme pas dakumuda mais bimara te ba promouvoir ka générique non faut na luka leader mo ndena 2011 na yo tala so na binaro kende wapi. On a ba leader on a pas ba orchestre na ngana na visa na tala te mukento ma il faudrait na mawa en plus sur tali Didier Lacoste na yogo tourner ba timbre mo le billet mo ngana yiba papa na bino na ki Didier Lacoste est-ce qu'on a comprendre ce que téléphone azale pas my food ni na ya test na ngape pas Didier Lacoste na ya pe na testé na ya na ngara na bi na yo tala vena nga ya yolo a répéter na vis-à-vis moi sirana casino longindo na ya pe na kuti mettre bondo va kotinga nabité maître na pesa vembo tazad otava na sima na epe na sima luzitu bonjour presse atalinga bon tellement yo ebika i concentrant matapode matalinga bien bonjour ngape na tel nabi presse je m'excuse petit na Yannick Dindo mon avait go leki alol petit na ndeni petit na mboto calme okenda ngabi vena ndeni boulot ngabite vena zali vanda na ermoro na présenter pour la répétition na kuta ba comédien presque mboka na biso tout bazaki ba mbatasiala ba to belé ba massa belé ba kena misu ba kena ba poto misu baza répétition pe bandi ba massa bandi oyemba ba yembi VP abengi ba théâtre ba sali moi ba exhibition na bango wana banini ti ya moi na petit na mo na ve na biso yogo eko talanga ale kata se pesa biso po pa na biso ya rabongo na ye na podium na sima micro Vadoui minse moi mouvement ngabi TV nze ma mouvement on a 26 mais ba ko betelenge lo mona se pesara c'est bon betelene ba betelenga 7 mona bando yema na moni ex animateur moi longwe pa na biso akoma ba côté mususu ayema mona liteo ya prise prise azo yema na yeme Blaise garçon no tout temps comme fa yemba penda prise mazo yemba déjà maman na moni frère muso longwe pa na biso akoma leader ayema mosko pas na ngana litoi na temps ko yema nzemba papa abino ya mkile changer ngabi ya solo na yoki pe na musique na bi oui na beta mbala moko na tango bakoko babiso bazalaka na se na moni mama batie kimia mama ekoti na moni drumer a doze mbala moko ngabi
asamte na maman mo siri na maman prise ayi maman na lito ya di ba voine za rapasi petoko kokango veyogo va bindani maman ngape na mikona se preso bloko na biso na oni ata na se peliso na kie na imbi pena mo kili changer ne papa embango oki na tsiki ka mikono ki maboko na bato bando beta casino babeta maboko maman prise kati musique bomoni petso yo na ndimaki te petso ya kokosala nga plaisir na nzemba ve da pasi maman na moni animateur on a soye pas prise prise tika ya yemba nano maman prise yembako zongeli lisusu na yembi pena na décortiquer nzembo tina suka balala babongo ayemba nano yusko balamu na ndeni aotemo bakali ou bien aolinga ke abimi sopo prise azwayo te bon à l'époque vraiment on a nenga bien nga nazaki na boule mo boy msusu na boule nga nazaki nango na boule neti masana mo na neti nzembo ngo ba côté msusu elianga poza la côté moya ngandurelenga mande kora yemba kanga tandelero ngaloba kanga tandelero mo kilingo yore kombaluka sko ya boule ki côté one ko lianga yango alinya na sini sango na boule na ye sko ta on a beti yango lisu na kena so bat ba beti maboko bi na lia mbongo mo boy depuis na banda musique mbongo babambanga wana na ebite so na kongola mbongo batutu bazali na ba poche na EHPP to linga donc na bi ke Kevin Kanza aza vraiment de même idée nanga to linga pe to yoka pe mwango po monde ti ba confirmer sur na EHP natango bakoko babiso bazalaka na se natango bakoko babiso bazalaka na zero ngandurelenga bandekora yembaka ngatandelero ngalobaka ngatandelero makiliro yore kobaluka nganzembaka ngatandelero mabelero yore koningana mbana bakobotaka biso mpe tokokolisaka bebe de la presse mokili ekokendaka libosongo yare ngoye bato batunaka tina nini ye akomaka mawa nyonso nsima akanisa venir bana na ye nyonso nsima akanisa venir libota na ye ngai papa anzembaka tokonzemba na lola mokili echange nazali mobaliro nzokwalembaka mino na ye te obieta na beta place oyo bato baganga presa tombolinga mbala moko pecho yo à partir d'aujourd'hui à côté mouvement na ngai o petit na ngai yolo ba mo bato ba no benga bat na micro bolobi ni pona pecho atos petsa so yemba bien mais to yebi papa na bango abina rane TV na pelo la bina est-ce que awe pa na eza wenge ba yemba ba bina maman presa oui ba bina ba yemba est-ce que petsa ça luketu po ba chinois ba satangenga ba comment ba masa bazalaki à l'époque wana ngana surprise côté na ku lukela ba masa problème abi yogo tikako seben na longola pena t-shirt na tikala pena na single obitango na bana mama obina va tombolanga lisusa balusi ngabi non na zui bataka on a senga raso na oyemba na zana ba on pembeni ça nga bien ndengo kumsa Didier Lacoste mais na landa qui vraiment parce que biso le bara vérité na landa Marcaus na landa et na télévision alors que bin ne pas Didier Lacoste bodo souffrir amona liro bo kende do bo bamba bambati po niveau ya makolo bodo beta niveau ya souffrance et pourtant pouvez pas faire rigoler la gestion de parce que vie ezali na rolo belo mo celui qui se sent piqué connaît l'affaire oyebi garçon on attend azalara azare pas vena biso redi a miss azara munorote azara baba to nakutana na be mission asera nanga na pas dakumuda azara libandi boye ba tampo beta awa mikolo ba koma parola mo ba ombia azo mo ba relation on comprend azara na ba tampo ndolo bata konda ta mutu munene mais on comprend que biso ngata on azara na la vinyo to zara na ba soda neti babi magemba ase pas fali poupa to zara na ba soda neti ba double CD ba kabobo na kati bato wana déjà posa la foza soda pe série on a déjà ngana banda TV série ngana le ka TV ba mission na tout ba marque ouz na ba mission ba na orchestre mukuse bazana ba parler na ba douche mukuse wana nani mais leader ya garçon otangi ya libandi on a siko la bi guerre ya Didier Lacoste leader na yo na guerre ya faire rigola bino bana bokoti ndeni te balobi jamais ngana rolinga mwana ya papa wana ou bien mwana papa leki wana afinga père nanga jamais do so meki kanga pe fona take yo na père na ikinda ka bongo yo mona biso moi garçon na o moni lelo biso pas la coste tout ça na ba mituka parfum différent na carte yogo na carte est-ce que moni on a rep
donc toza ba mission oyo tolandaka nde président biso tambolaka président kunda président na car parce que mon nango parquet wana biso toza totambolaka nde président biso tambolaka biso toza ba mission te omona orgueil na orchestre wana yango moni ba mission ba olongwa petit sanga Shikito alongwe Jenny alongwe ba bengana Shikito ba bengana pas faire kasi yango na lobiti ba bengani ete a déclaré ki nde makambo oyo solo ba mituka boke voyage boye abi mais toke voyage bakabela biso ba mituka mo boye mais eleki kaka na ndenga kuludimba yango yaki ko déclarer na 5h tema ayebi nde ko déclarer te ba bengani oyo za nango wana soko yo bisinga Shikito ba bengani Jenny ba bengani pa Jenny ngolié po Jenny ayembaka voix mo na leader ne to mona parfum du monde parfum du Werner za chef na biso azana même timbre le soit zo yemba oza libando lo la kosa matidia podium mais ce que présent la biso za social asani atikela ki espace afungwela ke mutema parfum du Werner mutumo nga yeleka zwa mais kuna na orchestre wana soka leader mo masana nga pesa mission ka ko pesa te ba petron dimne bang ora lingi lox ko pia ke ko fo petit toyebi code mais ce que pas na biso maramane zate yomoni Jenny alongwe De Gaulle alongwe De Gaulle ma pate bimi likola parola Carolite akena ngoti na wenge oh mais no kesa bana il faut tumber longi faut benda noka komo parola ba zazu na nzoto po benda kaka po elonge longo ya kimukolo mais lelo alele ngote na orchestre wana yeba bien comme de mukolo kayango na yebisio akoy mukolo likola pakolise clotek lelo ayebo yo na mono faut parola ka mo lelo mo po salo bien ya kia poti aye moi ça va il faut bender sous aki aluki zazo apako ebeti caché ana sima et ça risque na wenge siko moeteke et simba te rizen ndenge moko c'est pas dame tacho mwana bato so mwana to mokanga basuki lokwa pede to ebite so pa ko mi pede po mama moyo ko mabongo so moyo mo mbali mo po lelo misike ko mabu moninga classe kati suki nanga kitoko donc son affaire na bana nga rien à voir avec la mission ndonga boza jo za pede on a pe au pesa no pe mais on a pe jo bat ba pesa ba ebana peso zo pesa okoyemba moni voix o soko mo pesa rasi mo bomije netinani soko mo pe voix o na salara eza voix exercice yiso mona mutu mo zo interpréter dindo à part lola na Yannick dindo eza passe de ça ba voix mo soko mo saka excès atako kokoma muta simate soko mika excès muta kwiti ba bangi ebele ba basi o bebisi maman voix o donc il faut en la discipline. Depuis 10 heures, tout en a boulot. Le match à Simba, il y a gagné. Mais biso to apena boulot na biso photo sanini. Match à Léopard, photo sanini. To bongi sa yango. Et que na bongo. Biso to ate le rôle ba complexé. On orchestre on ba complexé ba zebele. Yango mo to kutana même na ba milliers. Ba lo barato motali. Ata moné makolo. Aso somba dendo na coin. Oh. Asa kana ndakute alala e pas pire. On comprend. Au moins ouais. Alors là, il pas petit, moi, boya sala vie na butu na ville. Petit on a soit que vine ya ville en butu. Atike lenda na tonga tanga ya la massa na ya mo kwanza mutu. Oh fona ke repa coulisse ya te. Faut ki mo ke pas massa mo bo masungonga pour na soirée mais ba Yannick dindo chez Didier Lacoste. Ka orchestre o mutu ana libanda zoloba. Tanga za pas ready. Aye ba atande ba beta guitare. Poti lelo ba beta la ekaya et pas Olivier Chimanga. Olivier Chimanga oh Olivier Chimanga abetela kaye elongo Davido et comme so Olivier Chimanga Davido mona ba tout netanga ye oui bina ba orchestre monsieur Zande so ye droité na ba robotola neto mona na ba animateur oko boire te ba botolo crit ba pesi o Davido soka yebe ko beta te ba nga ba botolo marche na ba pesi na ko ping pong mais ko ping pong mo ba pesi ate poani pour arrêter en plus droité na petchana ya ki na le roi loka qui on a parlé soka mekika mi sa pi raté tina ba mission ya le roi mission nde yebsinga yem na cha bokelo na bon ça va risque et ça le roi ye donc ba se bete loro te o moni a raté non te on se mom non et ça bongo te yango moni si lelo ba mo lata ba mbatsa basi na be mission au moins lati lichi moi versa sa basi na be mission ça risque neti Yannick dindo so tali rien à voir ce qu'on est dans la tibu rien à voir avec ma mission il y a l'autre là. Pour jamais au monde a mis à l'autre là dans Sandal à Zara. Tant on a la tambatsa Yuki en 2016. Tant aussi Luanda. On va se PD. Mais le nom on va tout le monde la tango. Donc on a besoin de ma mission par la cause stopper ça en mode.
ça mode mais maquiller les belés na Didier Lacoste tu ba qui Blaise créateur Erazala qui sera bois qui va crier en tout cas bin ça ba bonyoma maman ngani papa na bana maman bimi ya mo o ka kimba mo ikangi mais lelo bandaka Blaise akenda do ba générie tout beaucoup mo bête na sima fiasco poani oyebi ke solo bi bon on regretter ma casse pour et quand tu même obobo ki o e bête Théo 3 mois to na ebité sur 3 mois on peut se l'équipe et quand nga siko na nga olobelo mo boy oyebi ke na totambola biso tout nga fanatique orchestre na biso te so mamwe simba te na bene simba te plan na biso depuis to bimisi yango oyebi ke na ba plan bana mai tout ba bimisi mukuse pa bimisi lokoti akonda pa boire ke lo mo boy ya fait na biso mabele lisi akonda nde fali mais ce que tala lelo ndeto tala ni dindo mukuse le bifere akonda nde fali pupa na ebite ça on dit la cause est-ce que munene leader ambinga leader atonda leader a blouson ba benge remplaçant Valaba Madilu mais ce qu'on ebisi muta remplaçant Valaba Madilu c'est un grand chanteur vers le bras petit mais ce bandi go yemba dega ce que bino remplaçant na moi qui risque donc boso tanga eloko oyo bo calculer pena bien neti ya ni dindo sotale remplaçant dindo yo et bon ya na lola remplace biso mi balit ngala kona ngana oganga na kona yipe na kone so bazuya ba wi nga remplaçant papa biso ekenda bongo po papa biso tout so kabula rande 50 oswa oleka muninga 800 nda par rapport à course to sa course fait pas sa course na kone nga pe na sa course lobi nzambe so sungi biso to tout année na lobi papa nze mara troyema na lola mokile changer bosalelo ya binomba lelo te to sala rango po photo zoatan fe nanga zoatan pa venioche azo bakisa mayele o azo pa papa na biso Kofi Olomide Quadra Koraman que je le salue azo suma mayele pa papa na biso Josa nga pe na zo mayele pa fe na biso Dakmuda na Yesu na zo mayele pa fe na biso nani Didier Lacoste ponga na lobango bien na machana nga mote na ba orchestre na bango ba mona ngati so longo pa Didier Lacoste mama comme leader na ba orchestre na bango ba mona ngati ce qu'on comptait que na comme leader dans Nazana et pas Didier Lacoste na Zana pour na bosser ou me la makala ba fe na Didier Lacoste ko tsaka esprit yogo longwa na longwi po so ba bengana na ndako ba tu faut kende mais so va bengani ngate ndeka na zakeme pour na no soda guérir na bunda na orchestre na quatre orchestre so luki ba soda tout le monde est soda mais so luki sko ba soda combattant au mona yogo au moni parfum d'hiver ona na nenga mabeti ponga loba na ngate ke o mona pena yogo moni parfum d'hiver mukie na mukie rota la bomoni masanga daïs tout ça là ka bon le reste on a ba na ba noko mais o ba bundaka net na minute on a dérangé bébé la presse bébé tout ça la mission tout ça on comprend au moins gana na souci na c'est promouvoir peu orchestre na c'est comme ça ce que ça le roi ba mission orchestre mukuse ne ozo ibsanga garçon na marka house ya mo liane ga no finga ba so ayebo c'est banda beta guitare beta ba marche nzembo na yo bimi faux chanson yo kana te beta le bail que na batu nyonso te ba ko le kana TV il faut pas finga épée pour ba fulama yango bo ça bon pour fulama ngasko ya yebi na tele msaketi na boulevard pena na car na parquet na kangenze là mais c'est yo lo ba trop taka rotambo na yo ma bepola ebi ma milinga o me car na nango o ka changaka mais na TV à côté ça ba esprit pour ebi ke caméra na journaliste mbazali mais na nina sangelo mo pena ba journaliste des arabes na bengi to tele mission internet bo bunda tete bunda ta on moni la musique c'est une science qui étudie la maturité. Surtout ça la polémique est loyale. To comme on nzoto te. Total na organiser mutu na maloba. Boya na bagaya ko loba boya na musique. Na organiser mutu na musique. Et on est ande ya zo beta yo zo yemba. Voilà. Comme ya betara, ponga na senga de loko na se mutu mo comme ya betara. Abando beta ne ka ba marche. Yani dinda bandi ko yemba na l'accès ko monde ba mission no ba yemba. Po ba mission orchestre na ba to ba mo yemba lora leader na bango. Et comment on appelle ça bango suko défaut. Peut-être ça chikito alongwa ya sali nzema sala ina orchestre et simita sani. Ozo monter que ça libabe. Ndoki mo ya animateur alongwa ki akepa ve na biso koko na biso we ranson que j'ai sali fiasco. Anga bo orchestre ba. Voilà merci. Asa nini? Nzongi. Donc on comprend que yé a sala rané ka ba fouter. Donc ce qui orchestre mo ndenge ve na biso we alobaki orchestre tout est miké. Et là, pépinière nanga. Veke ba orchestre na faux pépinière. Pour ba joueur to ba nozwa kuna. Ba lora ba joueur ni na beta mabe na Léopard. Ba lora ba nani. Otanga kombote. Tenga tanga nanga.
balora banani komba joueur ngozo kima bazalora ba au moins ba joueur à brasser nde basala nde bazora bango babeti to gagner bango kasko balora so bozio bosangisi bo pola na bino kaka ole bana wera akeba na Jenny akeba na De Gaulle akeba na ba oto pas faire gola faire bon makou De Gaulle pour faire attendre FC Lucas Soumwa éclairage ne ayo parola soyi tumba zazu soyi ni na ebité Rise kutu fwe bime soute natala ba on a bazamba zamba à part Mouké ngana loba vérité à part Mouké masana Jenny kitoko parce que bon chanteur au moins ce que na parti prité bon chanteur to fanda net to travaillera et puis à côté l'équipe a facile chanteur soldate balongo la kuna poza ki grand chanteur le bango tuna ba leader na bango anosa ba kera sa témoin leader ko yemba na poto nganti batali ke pecho moeto bomea te pose azana étoile na ye ane yembeli na ye donc caché ne moeto bomonga te alongwa ba mosale banko masa talika pour orchestre ba bengana batute ba mbé 12 banko wana ba beto yo po mutu otondi ça ni lâché parce que ba journaliste le ba e bango ti bomola ka mutalongo olongo pa banko eleki ce qu'on a mutu em sona futela ndaku nana bana nga nana pena bandeko nana inofirenze na ngai mo be masapa ya rolela nga t-shirt ce qu'on a kabele ne tanga na okotsa te omoni siko mango berer donc na katso orchestre wana nde ba masaba ya part masana Jenny na masana Bobby Ronaldinho grand chanteur wana na masana ngai yé pena zo formation ya ba dindo yogo ya ba King Kester parmi ba massa odondima bango na ba massa na ngai oyo babundaka na orchestre wana te bona ba orchestre mususu na ba orchestre mususu ne orchestre ni et pas Fally Poupa ya ezalo o pesanga calcul mo 0 plus 0 égale 0 hein faire rigola babimisa iba nzembo to songa na orchestre wana oyiba papo ba na orchestre wana babimisa iba nzembo nana ngo et accrocher le roi ne veut na biso abimise loko na wana ya mabele lisa sali loko mabele nzembo na ya accrocher bon ezate nzembo na ni refrain na ngata bana mike na yo ka ba po omoni ba nzembo msuso de bana ba bango yemo ya quartier na biso e komo déranger na nga nzembo mama ne kangi ba petit ba yemba mais ya bango ezate soto yepa ya mukuse ba to bimisa ba massa moi wato yemba soki ba entretel soki entre soki ni oyemi makambo bo kansi kutu bana ba oyemba ngote garçon na libandi ana nzembo eyo kanate lo bive na nga Janisi Tantsunga mputu banga michuri de Switzerland ezo yo kanate tilelo na ba TV na ba radio ezo betate na ba bar na bekala na ba boîte soki na ezo betate mais ba pesa bon ba chance. Mais vous allez comprendre quand Didier Lacoste a fait ba Yannick Dindo na ba parfum d'hiver ba nzembo la mingte kana mingte pour auto travailler album à papa apesi biso ka ba solo vocal na biso to obundela moi 4 solo vocal na obundela ngo et ba solo vocal no parce que tu as chité déjà moi vocal no oyo tient la carte album oya papa net na Joël Chibangu to ça sangwele kinga na komi amoureux joyeux pembe na Joël atana lete kasi soki na kaniso zali wanga zalezo sila Joël Chibangu is good chérie n'arrête pas wanangana komakae lokola kizengi Joël Chibangu est doux et si fragile yoza le premier na motema pe na miso manga sko vocal nangeza babobar basalade j'en peux plus dans ma vie. Babobar, Johnny, si t'as j'en peux plus dans ma vie. Les histoires à côté, même pas non plus. Nalembi na baye. Mbanda kalema kenda Didier Vinanga. Rekoma mabalu kantambu. Na bolingo te ye sayoro. Rani Dembo na Paris. René Bilele. Papa Cyprien Rengoy. Bienvenue Ngoy na Paris. André Kimboutare. Merci beaucoup. Et le rasuka. On est ça. Moi pendant que hadi de yongo. On est biso. Vous va voir na biso. Soka na mukona koma mutexe yo mo timbelo. Misana o mutexe. Akatana. Ako kasute. Deuxième vocal nanga siko eza wana na nzembo mo ya presto salka ba vocal ngana chef nanga parfum d'hiver. Le tanguila kwila banankoa. Jani sita tanguila kwila banankoa la vie nanga yongolo makina point carré
mbonyo komyo tika tika papiro lito engayere mba espoir yanga na mwana mwagasyoyo ezalaka lobishilora tosimba mpe libende biskebaka biskonda bole abarina kako kwekere dadi mabibi abarina kako kwekere ngaye. Merci beaucoup Dido, comme na souka Yannick, oza marié, père de combien d'enfants? Ouais, balobi, venanga mo ate ngelo mo na longola pena lunette. Boskizenga pena. Venanga mo ate ngelo mo bu. Abi Yannick, tu es un beau garçon, tu parles bien à la télé, tu t'exprimes bien. Tu as une responsabilité en toi, mais si on côté si bord awati, kolobarati. On appelle Nathan oui, il a raison parce que les longs de tout ça boy, beaucoup de filles moi boy copine, vous savez que copinage, mais yo zolé là déjà, ils vont que toko bien to balana déjà mais aime sous balana ité, mais le biscuit on va mon la fille aime sous côté moi boy. Et dimné donc Yannick Dindo Penda donc des beaux monanga boye ba ya ba sœur ba tantine ba tonton non na balité mais j'ai mes enfants, j'ai Gaël Dindo, j'ai Jessie Dindo, j'ai Andrea Dindo, ça c'est mes enfants que j'aime beaucoup na linga bango makasi en plus ba to zonga chic tara papa sali tout bana ba zonga chic. Avantage nous de pas Didier Lacoste, avantage à Liboso on a joué pas Didier Lacoste et ça ko s'imposer nan pour au moni musique na biso munoko na biso to le kana moi trop au moins lobi comme ko se rattraper comme moi retard ko s'imposer on a s'imposer pena na musique donc on a comme nation na une place mon kanyata maboko boy et Yannick Dindo yo on a des Mission Lacoste donc c'est ça montre que je suis un artiste parce que si je n'étais pas un artiste vraiment jaja pour mission libo mission pena il faut n'orchestre beta baye bayou pe osala combo pe ovandisa pe leader na yo amona ke pecho azaka na poids ke pecho so azate ngana nga de danger et ça ngo loroté mais et ça pe moi pour biso to na biso be loroté ba color ke c'est bon bazara makambo mais et c'est nga pe mission ça na poids ata leader o biso te na kuzu tanga vanda na bata bureau ça yo gona pe ça parfum aba soda pecho ata na gazara bango bongo na kotsa on espoir wenge bana ngome funa batisaka bango kusona otika bolala ezani openeza omoni bato biso boskizenga ngalinga kokosa te non na poto te mais banoko tubaka na mikili po badoka trop eza jemo ya bana mike et ça la ligne pas na yo tu vois ba articulation makila na yo moi quand est tourné et alors ne makila no itambola voilà et ça distraction mo boye bana poto bazala nango anti kisi te ngabi siko Yannick ina kisi susu na émission na ngande aningsela nga boye soko yamba imisi akonda to ya mukuse banga ba biso oza ba biloko moko boya mikolo yo ba kosaka baluka ba actualité mais siko biso soza ba misi mo boye na kola na bien na famille papa biso na kola bien na rada bien donc na go yete na distrait public siko bango tema ba kola misu ba kola na ba banlieue siko akomo futela mo ndako ne mo place mo mikolo yo mo sanya mbele ya yemoko donc akomi au monde on net leki ba tout alors c'est pas ça tu peux avoir ça mais l'humilité précède toujours la gloire. Voilà Yannick te comme na souka so ko pesa numéro de contact na yo et puis moi banga na bayo ba soutenir yo. Ouais numéro na contact ezana no ya Willy Musheni ve na ya Willy Musheni na Ebi TV ve ningo kipara batu tante sanga Pierrette Benin ningo kipara batu vraiment ya Willy Musheni est-ce que ki pengate donc numéro na ya plus 243 code mondial ya Willy Musheni 81 58 86 459 donc tu préfixe plus 243 donc 81 58 86 459 donc 081 58 86 459 on comprend so bengi maman ozwanga donc pour na kene bref mbala moko venanga Janice Tantsunga Mputu de Switzerland banga mituri ve bisinga ba Janice tamo ba bimi ebele bokeba komba mutu ba ibarate venanga Janice de Switzerland banga mituri pour le seul misa boire avec na vivacité zanga pour na ba misa msupe ba boire ke mais ba mabanga na bango lemba na ebisa même ve donc venanga motema Nita Sita que je salue et je salue aussi sœur nanga moi si ya grand frère nanga la daronne Claudine Kinwa la daronne mo konza Paris mutabetsa ba misa na Paris yewana
La mission tout batikala na Paris bakimara kuna mtabetsa ba Claudine Kino sœur nanga que je le salue na pesi René Bilebile le mbote papi Messi babi azongi en force ngam na bandara yi poko bimisa c'est trop dur ngam na bandara yi bobo aye soute pour mona ke oh netije ils ont déjà papi Messi Mandela Mogonda na Lukapa sans oublier Patrick de Panama il y a papi Olito ya nanga papi Olito masananga inofirenze magasin bilele yo yebi masananga Berlin miya ke bon lèvre masananga Lemba et sans oublier vraiment wana na rosa lengrate na pesi présent nanga Didier Lacoste na mama Bita Mafweni mama Banebele azawa ne to ça l'émission boye donc concert na bino concert na ngai auto zonga na répétition le gros bébé de la presse donc auto zonga pena na répétition to benitara to za awa na VV Center to répétera chaque mardi coulisses de 10h à 18h 19h awa na VV Center et chaque jeudi to za bon na queue de marque na bi ke bat ba comprendre déjà au matonge kasafu donc chaque jeudi to za bon kuna place on Tchaliboko na queue de marque donc to za la wana venanga Bruno Sanda de marque yo yebi karave on est ensemble sans oublier yene pengla kara Janice Tansungam Putu de Switzerland veko tikangate ngana yemba ngaka. Voilà donc vous comprenez que Tozawana il y a ni dit de bon la gros bébé de la presse fona na lembo ya mboka c'est-à-dire les locaux Tunisie là ba 2-0 parce que bagi to beta bango fimbu po mboka na sika mabele kuna ba gagner bo poza mabele na bango awa pe mabele na biso donc to gagner bango na niveau mora mystique ça l'a bien donc je dis merci à Kevin Kanza qui est derrière la caméra, merci à notre maman maman GH la maman de cœur, merci à notre cordon équipe Bumba, merci à JB Koumalouta pour le conseil Tanti Clara na Hollande pour la conseil le fait de partout vous êtes belé bino tout belé la 5 bino tout parce que na bino autant atanga bino ning ka JB Koumalouta pour y a soutenir ma casse surtout na conseil vraiment la conseil et ça langa bien donc la commune na souka c'était moi la giga de la presse congolaise Jemima Ibele gros bébé de la presse congolaise la femme riche la Botifa alors Yannick Dido aye matama demoro boy pour na ticket na ngai et puis tout le monde prochainement bye bye déjà voilà. Et sans oublier à la caméra tozana Kevin Kanza bogar morobo ya parola donc aussi ma clotecte pour comme le roi de Gaulle quoi et sans oublier papa Cyprien Ngoyi bienvenue Ngoyi na Paris bana tous bana bazonga nchik bo mema papa Cyprien Ngoyi na Lemba na Kaoa donc gros bébé de la presse Chilo à Salamorotema comme cour suprême et si la décision sincère à monter ou taka monter maçon qui imponi yonani outi wapi pour changer la vie bisomba na yogo nous avons qu'un seul choix à pas à mort et Chilo mokili na yo mbangu pe lezo na vie mapekisaka te manga mabengana ka moto linga bima ka shasha bimite lokolanga na kete mai foudre bomanga nelengi gu 18 de chakuko sekate zaka ka même formule lisumu nyonso wana mokili ngandalaga kaka lisumu ofinga moto toyontonga moto kaniso sali lisumu andimi ofinga bébé de la presse otonga yo kaniso sali lisumu andimi nzoko sali lisumu monene pa ya nzamba moke nzalaka te kitoko.